Soki bomoninga nazomela boka mwate, soki bomoninga kwiti kwiti boka mwate. Masanga masanga masanga. Don't leave me here high and dry. Oh.
l'homme du moment. Velanga Acha Movoto. Kolutu. Acha Movoto. Pas y grande. Nambosa niote bambote na epai ozali. Donc, Kolutu Shikito Mushashino. Bambote na epai ozali. Et sans oublier na kati ya VV Awa. Vital Bole. Nambosa niote epai ozali. Ser nanga Kabibi Walala. Bambote na epai ozali. Nambosa niote. Donc, vous avez notre amitié, chers amis. Bon, là, dans la interview haute, Ozaki, Nande Konabiso, Miss Tula. Merci beaucoup. À tout de suite. Tant musique qui sont qui t'annomaïke naïba naïba donc na lingi na ke na mona malem na lingi na sala ba na sala na ke na mona ba denga ba kisema kasi ko simba bani. C'est vrai que misusu ba sala ngo sans kisi et simba rapé misusu pe ba sala mona kisi mais pression sur que l'équipe et pour ça artiste akende kobis akende simba ya mwana po ba pousser ngate na kende simba il faut bâtir la matin bamonde bachamande loboko ozomona kocha artiste loboko eza aime ko partager ma vidéo na ye ko commenter ko aimer déjà soki des choses partager des choses amana souci artiste na ya mata eza ko partager ba nzembu na ye po ba yeba ye ba découvrir tala na sala acoustique wana ba tebele ba partager. Posa la kitoko biso tout partager yango. Ozomona c'est ça ya mwana mtu batu pe musu ba découvrir nga. So na sali solo musu bien ba découvrir nga malembe. Donc au moins pe so batu nyonso mona malembe batu nyonso mona so ba découvrir mona pe na yeba nanga. Au moins po binisi pe lo bobe simbi. Pourquoi on se sous-estimer? Puisque si on yebani déjà, si on dit que Lukio a sa émission, ça dit pour yebani, total la kao déjà. Non, na yebike na yebani. Mais, eza na batu oyo, atali ngai abombi secret. Akanisi na yebani te. Atali boye, so amoni mutali ngai adimine volume. Pour battre que chanteuse moko boyazo yemba wana chanteuse moko abimi mikolo mbatu so ka tsere ya talio batu so ba yebi yote so ka ne batu na pe ba yebi nga ye kanti ba yebi nga te ozomona mais batu oya mitema malamu mona atalio pe ayebisi pe batu susu apandisa que chanteuse moko zo danser et to chai no to yoka même mutu so atalio mais so mpaya ye na ndaku alingi kutu chao te ba yeba que chanteuse moko abimi ozomona mais mana yebi ke na bandi na ko bateka na yeba ni ngamba so yebi ngako ba de et nous ça sera force nanga pour de jour en jour ba découvrir nga ouais déjà so ba découvrir ba yebi déjà ma mosala on na bateka so ba ba ye ouais mais de jour en jour ba doit découvrir na moment ya mona so sera force nanga pour ba découvrir nga tous les jours. Au moins, on a commis le message. Et vous voyez qu'il y a un amont, et on s'est fait les donc, tous les jours, on va découvrir. Il y a un message qui est force et mais c'est comme si Miss Tula obetaka mingi banzembo ya batu. Est-ce que yo moko po sala ba chan yo moko? Oui, na sala déjà banzembo na ngai, mais so malembe na sala na betika banzembo batu, na sala na acoustique. Mais ba acoustique on kasi banzembo batu te. Banzembo batu mais ça mais acoustique nzembo ya yo moko nano beti ya mote ke nzembo yo moko composer pe no beti la acoustique. Si na acoustique wana na sali 4 chansons. Na eza na 4 vidéos sur hôtel na YouTube. Nzembo nanga eza masanga. Na sala ke mpe na acoustique. Masanga. Na za na 4 vidéos ya acoustique na YouTube nzembo moko eza ya masanga eza yanga. Eza yanga. Yo mom de comment kiamo. Nga na comment kiamo eza nzembo oyo bato ba découvrir pour la première fois. Batupe monasala la ko ba playback ebele kana nzembo wana ko batebele o ba linga nzembo wana ba bengisa nga trop naza artiste moko masanga mana kanisa ki masangelo ngola ka susi ndokandi epakisaka etotiraka enyama ka cerveau
marakanisaki masanga ngolaka susi nzokandi ebakisaka yango nakumisaka nzambe naza artiste moko non nabimisa album te mais babengisaka ngai trop nasalaka naganyaka nakoma oganie sans album kaka na nzembo moko babengisaka ngai bamariage banini mpo nasala baplayback na ngai yango naganiaka donc mais besoin na yo babengisa oleti na baswisse bani baplayback oyaka na yo nayaka nakendaka baallemagne nakendaka caché na yo bapiso caché na yo oki obeti naza artiste oyo nabimisa album te mais presque chaque week-end babengisa nga na baprestation yango nakumisaka nzambe yango nalobaka ça sert à rien nasimba bakisi ya makasi ou bien nakende kota banzela moko po déjà oyo nzambe azopesa nga déjà imagine toi ke naa na nga na album te na marché mais quand même babengi yo bapesi yo caché oke obeti quelque part vraiment eza grâce à nzambe yango nalingaka natikaka nzambe akumbanga. Oui, mais kolinga te pour artiste c'est normal okobetaka baplayback te artiste faut linga pelo kwa scène na boye. Voilà, ce que j'ai remarqué, c'est comme si aux hommes maintenant bongo qui n'a bongo va play. Aux apprenants invité comme un grand artiste et tout ça pour déjà aux banga ko approcher ba grand star aux banga qui va ko sala on ngo do biwana ba ko sengo boy. Non, parce que non, nazo banga te parce que na kutana nango déjà. Ko banga na ko kutana déjà na makamba bongo c'est différent. Déjà na kutana na bakambuana yango na sala recul na tchapa la musique eza bongo monde ngo eza dengwana c'est pas que tout le monde c'est ça eza dengwana sikoyo bon c'est vrai c'est vrai na omeka suko tenter mais bon nga na olinga soki na osaka trop battre l'honneur na yo so battre na battre l'honneur na ma dignité na yo quoi on comprend mais c'est pas que tous les métisseurs à bongo c'est ça c'est comment on a zolo ba porte va être partout ceux qui oza moyibi et le biti o wana pas moyibi c'est vrai o wana kuna pas moyibi au monde c'est vrai ouais c'est ça donc faut mettre dans ba porte ceux qui oza moyibi tiki na yo oyeba za moyibi tiki na yo au monde ya misa to za moyibi te obimi OK mususu pa ndeko no artiste akomo proposer biloko moko boye alinga potiso banzela moko boye na eko ndeko na artiste msusu na msusa na bokumu mimanga sibanzelo ndeni msusu banzela kisi banzela mabe mona banzela moko bozo mona ka donc monika ya mona e vraiment na be non na lobaki ngana lobaki na foi ke na kobima to moni ngana nazaka na miliamo parce que na lobaki naza na foi parce que oh ngana kutana nango soki nazaki na foi te mais déjà na abandonna soki lelo nazo continuer parce que je suis naza sûr que na ko mesika na nazokende mais côté playback vraiment na pona ka bandroit où on ça playback na sala na n'importe où tu voilà et puis na exigeant na cacher na ngai ouais nakendaka kosala playback na besika moko te ke oyo ekoki kokitisanga parce que play artiste efo yeba mpe sika efo yeba mpe koboya bakashe nga nakoma koboya bakashe parce que naotala image na ngai soki eza esika moko oyo ekokovalorize nga la nakendaka mais soyo namoni vraiment ke meme batie mbongo bayebisi ngai yaka boye na okende te mais souhait na nga eza nasala album nakenda kobeta na bamboka mosusu banini donc nga vraiment vision na ngai eza wana nga vision na ngai eza kaka na Congo te vision na ngai eza mosika j'espère que nzambe akoexauce babe na nga dommage puisque DJ Arafat a autorotika biso soki par exemple solaka na ye akoki kopinche yo donc bon c'est dommage que atiki biso ba ivoirien bazala ba maison de production na bango bazala ba maison ba label na bango mingi na Paris wana mais bon quand nous lobi un jour Nzambe ako pinche yo mais elo kana ina yebisa ba fan oyo balandaka musique na ngo ba balandaka ba artiste il faut pas comparer ba artiste net oyo tala oyo non
mutu na mutu aza na chemin na ye mutu na mutu aza na nzela na ye destin na ye na jour na ye ouais aza na jour na ye ozomona donc ngai baartiste ebele babima na misu na ngai badisparaître mpe na misu na ngai donc nga na osenga kaka nzambe akumba ngai na nzela na ye oyo alingi akumba nga en fait nalingi na nga te bato bacompare nga na intel ozomona bamona kaka misitula ye yo soki baotyanga loboko batienga loboko misitula depuis aya poto na Paris depuis obandi kosala carrière solo na ana poto okenda Kinshasa obe nango te obi okenda na voyage normal boye sokenda déjà nakenda na cadre musique te nakenda na anga Kinshasa mais na cadre musique te nakokaki mpo koleka na baémission mais namonaki eza nango omoni miziki bato mosusu bakanisaka soki osala succès ka ekoleka na baémission oleka no mpe baémission 100 fois osali no mpe succès te ozo comprendre et pourtant nga nakenda Kinshasa nakileka na nga mpe émission mpe nazonga na nga parce que ezalaki moment te oyo naleka nayebi ke eza na moment oyo okenda koleka na bachaîne ya Kinshasa moment wana ekoyarrive voilà oza so tocomprendre bien misitula aza na kondima ke un jour akozala succès na ye me bamosusu bazobima lelo awa mais misitula toza na question mo tonga totuna yo ozala masa moko adodo tomako toakali na Suisse awa abididie tuna na misitula pourquoi ondiri aza na style moso azoyemba alinga toujours kozala trop sexy elateli na ye eza ndenge na yo obimeli ou bien musique mde etinda yo osala bongo ekoatire batu ou comment te de nature nazala moi te bato beye shokana oyo bayebinga eshokaka te parce que bayebinga nazala na nga bongo donc eza ndenge na nga nazala na nga un peu nasesantaka na nga lese so natie na miloko bakuse mopepe ezokotakota nango nazala na nga lese bongo mais yango omoni eshokaka vraiment bato te eshokaka nango te oyebi mutu so bayebelaki oyo deja na style moko boye ke ya maputa obeni so bandisi ko bastyle moko boye oshoke bato mais so bato bayebi yo baoyo ya pembeni wana baoyo ya mais oyebi eza sexy vulgaire et un sexy classe ngai je pense pas que naza vulgaire sexy na ngai plutôt ezaka nango classe oyeba sexy mosusu mutu aza sexy mais aza classe tellement classe que oza koadmire ye kaka oza koadmire mutu misitula liloba nini okoloba na public na yo oyo elingaka yo oyo eza kotala yo nini okosanzela bango mpenza oyo olingaka koloba na bango batalaka yo balandaka yo balataka bavideo na yo esali mpasi koyokake mutu ekolo na yo Kintusu mabiala baatake yo pour toza mona Congo central osali honneur na bango esalinga mpasi koyoka ndenge wana nga moko te nasina bato baolanda émission esali bango mpasi mwana ya mboka na bino moko mpena osali biso honneur nga esalanga plaisir tala namona ngo natuni bato babinanga oui peut-être aza moyombe nga un jour okonazoya na émission lelo na confirme koza moyombe esalaki biso plaisir ya kovalorize Kintusu mabiala bon nini okoba na public na yo oyo elandaka yo oyo elingaka yo oyo balandaka ngai donc eloko kaka ekopuse ngai mosusu nakoma na niveau bango balingi nakoma eza kaka kopanza sango malamu ozo comprendre soki bazopanzela nga sango kopartage mosala na nga s'il faut kokommente pourquoi pas kolike koaime je sais pas mpona kovalorize artiste na bino oza na besoin bima okosala appel te na baproducteur balabel oyo eza na besoin ke bateste yo mpe soki baza ma sérieux paki oyo bakoya na nzela ya motu na se makolo likolo mais baya mpenza na cadre ya musique normale ozosenga baappel quand même na balabel mosusu déjà nga mona oproduire musique na ngai naoproduire musique na ngai parce que omoni balabel mosusu wana balingaka moi bato mosusu mpo batia yo loboko fo bamona yo moko déjà oavance déjà bato mosusu balingaka na bango te bazwa yo vraiment na zéro voilà oye kaka bo je chante mais ta fait quoi ndenge nga moko nazobimisa miziki na nga eza neti cv na nga
na ba moyen na nga nazo sala nazo produire musique na nga na ba moyen na nga po et wana eza CV na ngai CV na ngai po soki label moko eye emoni ke asalaka déjà musique na ye akomi mwana niveau boye omoni na osala boye nazomata niveau malemi balabel mosusu balingaka déjà okomi na niveau moko boye po ye aikwatya loboko basi balingaka bazwa motu na zéro te. Mais ça dépense quand même, hein. Tu vas faire comment? Tu travailles en dehors en musique, au salaka ou comment? Puisque ça coûte cher quand même, pour la séance à studio. Ça coûte cher, mais si on ligne nous ça, nous ça. Aux la politique, je pèse tout ça. Aux carrière musique, les gens on a agité, même dans 50 ans, même dans Nini Boy. Ceux qui succès et au bête le corps dans 50 ans. Mais mieux pas dans 50 ans. Donc, soyez 60 ans, 60 ans. Mais il faut vous aller patient. Il faut vous avoir patience. Si vous avez patience, vous avez musique, musique, vous avez toujours bête à l'auto. Vous bête à l'auto, l'auto, vous pouvez avoir une chance et vous gagnez. Même bateau bayoka musique nous takala. Ceux qui succès yelo bayoka na ba musique bayoka. Vous avez des succès là. Il y a un artiste qui a bimasika. Il faut pas avoir patient. Parce que la musique. Au moins on a chance de sourire. Dembo moko ka komona. Et la musique na bandembo oyo batia kati. Bandembo ba négligent au moins. Nzela banga ba memayo ke simila kisikisa ngozaki ya nini ya boma batu ou bien ça rola la raté na butu lo sa nini. Ezaki pour yom to succès. Nzela ba memaki yo ke no pose no ba kisi pour ba accepter yo. Kisa ngozaki nini oboma mutu ou bien nini yo pesa mbongo ou bien nini. Yo asungi. Ya musanga na biso ba journaliste aux artistes sur la bilan de père. Biso la tout ça bon. Tout ça va de paix. Sans bino, biso dosate. Sans biso bino pe bosate. Et ça bon. C'est ça le problème. C'est ça le problème parce que mutu so azolinga monsieur il faut y bozo kota na makambo nini. Tant que yo ozoyeba te siko ozokia lokolo wana eza des dangers. Ouais. Ya on a dit ça tout à l'heure que so ki nga na kende fona kende nga moko na yebi makambo na nga. Exactement au côté na likambo wana oyebi te ba conséquences na ngo. Donc oui, mais manga sika te ke yo mto yebi masolo nga na yebi te. Et là on va sengi kuna nga na yebi te. Yo yebi te voilà. Parce que na yo sutuka boye nzoka nde o peselo o moko boye oyo yebi te. Vous comprenez? Ya mwana na mona ki vraiment intéressante parce que ceux qui na lingi fo nga na yeba makambo nga na ke oluka. Na yebi ke non nga na yebi condition na nga iza boye na osala boye tant que muta omema yo ya yebi yo yebi te iza na sens tête ozomona c'est ça le problème c'est là que on sort il y a au moins na répondre au telo ba senga parce que muta azoli o abo initier yo yenda yebi yo yebi na sens tête est-ce que ye alinga teka amna yo parce que tant déjà muta azoli nga initier il faut ya yebi makambo ya olinga sana nzoto na yo yebi. Réponse nous a gagné tant au boy qui a réponse nous a gagné. Quand on a boy, na boy garanti. Obiga na linga. Na tuna ka intérêt no zani na makambo. Il pas ça la réponse. C'est vraiment dommage pour nos musiciens. Donc quand nous lobby ils n'a pas si yo y a un esprit à bien pour sa carrière normale mais ba ki ko bemo na nzela ya molili ya ngo pona yo okomi ko boya c'est normal comme au kanza ki bango no baza ndenge moko voilà c'est normal c'est ça le problème c'est voilà c'est ça et ça ma ami chers amis internautes tous ana artiste na biso tongo que ne vers la fin tout ça nous vous avez été tant minité elle est là tout compte na YouTube na yeto partager ba ligne na yeto c'est à peine Maréchal Rivenkono depuis Suisse na Genève na label na yo soki okokota ndeko mwasi pe obengi bosololi mais si jamais par exemple okota na clip okota no par exemple na clip oyo sa no clip peso caché na yo quand même ça la ta clip obinini kokota par exemple na clip o ça la clip
J'ai pas compris en fait. Au ça la clip ya mutu. Au participer na clip vidéo ya mutu. Te, na sala on soutient na sala rango. Déjà na sala rango. Au lingi souste. Na lingi souste parce que ngamongo déjà na créé image nanga. Parce que avant la bande na qui figurante, on a participé à la clip. La bande on sala coacher la cœur en même temps pour participer à la clip. Mais tant déjà la bande carrière nanga solo. Il faut que déjà soigner l'image nanga. Il faut na battre la image nanga que na exposer l'image nanga. Yude Yude ngeude kisa mwana nzambi. Yude ngeude kisilifumu Yesu. Ayude ngeutekisa mwana nzambi. Bakaka bakuvangilanga mambote. Bakaka bakusadisanga mulunzingwe. Yude Yude ngeutekisa mwana nzambi. Yude ngeutekisilifumu Yesu. Ayude ngeutekisa mwana nzambi. Bakaka bakuvangilanga mambote. Bakaka bakusadisanga mulunzingwe. Miss Tula, question en tout cas koleka mo boyete. On a tué ba Miss Tula. Naza na expérience à makambo na yebike na yambi alanga nzembo donc na yiba question ngamo na tuna kai. Miss Tula elle est mariée ou elle est célibataire? Maman ça combat. Ah bon, c'est non. Non, marié au célibataire. Makambo. Si le mariage c'est ça, oui, mariage c'est quoi? Il faut que tu n'en aies mariage c'est quoi? Voilà où il y a après. Voilà on devient question. Question est à marié ou à marié. Après tu retournes. Nada marié. Ah voilà. Na tuni beaucoup sur le bail aux mariés. N'a pas sa question msusu pour ça la comment mélanger vie à mariage na vie artistique. Naza marié mais na comptarana se marier un jour. Je compte me marier un jour parce que moi j'aime le mariage, j'aime poser la vie à famille. Donc je compte me marier un jour parce que moi je veux mélanger les deux. Je compte mélanger les deux en fait, le mariage et mon travail. Mais il faut ma musique, c'est ça que je voulais dire. Ça facilite. Faut que mais pour l'instant, on a été. C'est ça. Pour l'instant, tu as carré nano yeli hotel kamango ya libala ou bien c'est yé mais au beto pe ma Caroline na hôtel zo pona o déjà il y a proposition il y a la proposition libala il y a mais na loba ke lokwa non na comme na niveau ya musique on a na commenter parce que déjà na huta déjà na libala au balaka avant déjà déjà na huta na libala yango mutesala pe efrenanga Et frère ça musique oui. Et frère ça musique ya mona lingi soutenir kota na engagement moko boye déjà mon niveau na okumata mali na omate obiki na omatati ouais na omate tu connais bala yo lingo bala na olingo bala na moment o ezaki so mati makasi simando bali c'est ça voilà na lingi déjà na comme na étape moko déjà ba yebinga déjà Miss Tula yewana au confirmer déjà oui là oui mais tant que nous avons na mata so mutu moko ye apa benjo na se wana susu na sa yelo kote parce que au moins mi pas wana bayaka ba ibandeli bayaka na bango bien mais na kati
bayaka kaka nga na lingi na mosala miziki metango bolingo ekotaka ekote na mikuwa ale akosali makambo nyonso alobai na ebandi ekomi ke ngokende studio okende te ezala wana oyebiki biso bastudio na biso ezala na butu ezala butu mais oui olingi okende siko studio moto akangi yo na mbetu donc sentiment ya mwasi akangi yo abi okende te. Chers amis internautes, oui, parce que nous allons faire un artiste na biso Miss tout la ozomona ya mwana nde ezobangisa nga moke na olinga nde siko nzambe atindela nga oyo akondima misiki na nga mais so po mati makasi ebangisa mpe mibali mosusu ntango azoya kobanga mpe mpo oza komataja makasi akobanga mpo ntango mati makasi mpe connaissance mpe mati makasi mais sikoyo ngai natangama mpona za star. Je sens na 134 nanga ke naza artiste naza artiste munene ya Congo. On a santa que naza artiste munene ya Congo. C'est pas que naoze la moment ngwe koka mais je sais que naebi ke ozala bongo. Ya mwana na lingi te ba rêve wana msusu ba ni muta changer destin nanga a changer nzela nanga. Parce que nzela nanga ezaki nazala artiste munene nazala artiste munene pa na Congo ka teme na mokili mobimba. Miss Tula na libalo ozaki na ngo ya liboso ofondaki famille déjà bana mwana moko mibale misatu mwasi na mibale mibale be basi mibale moko mwasi moko mibale. Bazana yo na poto ou bien? Oui, bazana na poto ba monyoso awa. OK. Papa na bango pe bien que bokabona mais pas ça na poto. Mais bana na vie artistique na yo na bana ça colle bien que na nango bien ou arrivera quand même au kabola ba tâche wana. Oh, y'a pas non bien. Na bando bota mwana muke bana bakoli. Ah bon? Ngani na zawa na barobe nga boye yaka mboka boye na ke bana bakoli na ba. Bazuba baki bana bazuba baki. Ozomona donc ya mwana nzamba préparer nga avant na botia avant. Siko na rosa carrière na ngakutelo moko ko empêcher maintenant sa carrière. C'est pas mobile na obala. Robota na biso pete ya ezana bana nenga pe na bana na to vai na biso. Mais oui. Ezana obligé de ka ke to bota to roba ba sai biso moko mais c'est pas obligé. Na za mutu te ko na le la bana il faut na bota non déjà na bota to boti déjà. To yé pas zana bana na ye to vai na biso bolingo ezana ngo ngai ta la preuve que na bota mais to sa te na to sa te. Ozoma bolingo zaka bana te. Bolingo zape bovana na bina mutu bovani pe bokompe mubani ensemble. Zaka te bana il faut bazala. Pona bota mais tout ça. Donc ça veut dire que bolingo zaka bana te. Miss Tula bazela single na yo quand? Single na déjà na bimise loko mon lapin show. Et ça wana na YouTube hein, batu ba kota ba tchaba commentaire ba liker. Va partager et puis va s'abonner à la chaîne quoi. Hein? Et puis va s'abonner à la chaîne na yo quoi. Va s'abonner, va tu balinga ko s'abonner te ba kanisa que ça ba futa c'est payant. C'est pas payant. Ba on ba kanisa ba okata ba on na compte. Nous on rend rien. So ko s'abonner na ba on na compte te. Mutu ozo ça sert mususu s'abonner so ba ba okata on na compte. Maman, ba okata. Ouais, bonsoir, chers amis internautes. Je pousse vers la fin à émission artiste na biso. Beaucoup on a dès le début boyoki aza moyombe a zamona gitambo. Miss Tula question o peut ko le kangote. Bien que nous lobi que yoza moi se ko senga sengate, mais soki eke eza bango ba musicien moko penga volontairement ki na nenga musala penza. Asa na besoin ya voix na yo okopona nani? C'est moko famali to yemba. Il faut na pona. Oza mutu.
Yo proposé là. Nga na otolo beleti yo poni. Na tiro par exemple Fabregas. Na tiro héritier Watanabe. Oui. Toté déplique. Toté Fali Ipupa. Ferregola déjà. Oui que na opona ka ba onyoso te ko ba na ngati so na opona nani na opona mutu azana volonté déjà pour proposer nga likambo. Voilà. Oya fungula nga mutema parce que musique eza mutu fa fungula mutema. Musique bakenda te po yes azana boye fo bo non. Musique il faut otala oya fungula mutema lobi yaka na fungula mutema. Ye wana ndio yo opona. Parce que musique est un petit bolingo. Musique est amour. Donc, muto ya lingio ya solo ressentir amour. Amour, moi je suis en moi si. Moi c'est sur la lingio ressentir que moi soit lingio. Vous comprenez ça l'amour est le mot ba expliquer amour. Amour est le mot naturel. So bolingo ça so muta fungolo mutima sentir que fungoli na mutima solo. Eza na mutu likamba oponate. Eza nde mubatu nde bafungulanga nde mutema balobaka totia mwana mwasi oyo liboko maboko. C'est ça. Eza kutungana pona te na ye likambo oponeza wana te na kati wana eza kaka nde ebele bayebi ke naosala mosala nanga nazobundana naza artiste nazosala yango te mpo moninga moko osala naosala yango parce que eza na kati na ngai etangamaki bongo baza na balabel na bango donc moko pa kopropose yo yaka na moni voix na yo ekosala bien na boye voilà. Déjà label oyo ya muto déjà azana chanteuse. Déjà wana na okende te. Pourquoi parce que muto aza déjà na label aza déjà na chanteuse moko boya tchaka ye liboso. Na ndimi te ka olinga yo leka chanteuse wana, je pense pas. Yango ba artiste belé faut ba surtout ya basi. Ba ye ba eloko wana. OK na label oyo mutu oyo abimisaka mwasi, surtout pona mwasi na ba pona mwasi ba chanteuse ba zo luka même ba ke na label. OK na label moko te ya mutu aza déjà na mwasi wana. Afula mwasi moko boya olinga jamais que yo leka mwasi wana. Alors, je pense pas. Donc, il faut y avoir une jeune fille, il faut réfléchir. C'est ça. Donc, aucun label, ça la production, il y a l'artiste Nyonso. Net ba Fabregas. Peut-être. Ça là, ba Nyonso ça na moi cité o ya bizali. Donc, surtout comprendre bien, net pas confier au Kenete. Non, aucun n'a que ça, ni papa ngai. Yako lingangana leka oya zane wana jamais. Kutu bako pendo kutu bako fibo lusubia ba fibio ale batiki suko pamba ale débrouiller. Vous êtes intéressant. Ba fibio batiki. OK bon luka production mais ba fibio ba neti ba moni orange. Ba produit yo nzoto. Babendi yo donc na oyezaka oyo babilo moyezaka na kati ya michoko bakamoli yango tango ozobima kuna obimika mupe papa. Mais Miss Tula, c'est comme si olinga apena mingi preste oleka mingi na bémission te or bémission pesa eza moko ya eloko efulaka ba artiste nalinga oleka na bémission te parce que c'est vrai batebele ba reprocha nga likambo wana. Nalinga koleka na ba émission te parce que ba émission bele ba valorisaka artiste te na ozomona oleke émission mais o perdre na dignité na yo. Na dignité na yo, ouais, c'est ça, c'est vrai, ouais. Ozomona OK po omoni sur artiste abandi musique na ye azokende ko aokende ba émission eza ko ba découvrir ye ba tia eloboko parce que omoni même attends na maison de production, même attends na label, yo zolo bananga oluka ba label ya minene. Na biso lo moko. Okozwa no ba label, okoti ba label ya ndenge na ba label ya ndenge na ndenge. Mais soki bato bazotala yo ba tio loboko te.
et aussi monter. Même la belle va obéir maintenant. Vous comprenez? Il faut battre tirer le beau, on va pousser, battre partager biloko na yo ba emakala komandaka. On appelle la belle, on appelle EOCP là. Si vous avez une mission OK, yo kendaki pour gagner monsieur ba âme, pour gagner ba fan, pour perdre na ba fan. Parce que quand l'émission a une valeur à valoriser au thé ba s'intéresser vraiment à l'idée. Ozomona mutu so okekra alingi msusu alingi msusu surtout ba émission mona kenda ya mwasi ya mo vraiment elembisa nge ba isanga ba émission parce que et comme na ba polémique on entela lengi yo ba ninga ba so leka yo ndenge ni mais na ye mama ipa na yo na ye msusu ke eza pour la promotion mutu to makendaka ba émission eza pour la promotion. Voilà. Na ye o valoriser musala na nga, o pesa musala na nga, o matisa musala na nga, po bato ba s'intéresser na nga, ba pe ba kende ko s'abonner na chaîne na nga, ba pe ba aimer biloko na nga, mais yo okitisa nga lisusu ko tsala nga ko donc ça veut dire que azolo ba makambo boye ke o ba intel aleki yo telle chanteuse azo leka yo ndeni yo zaka na niveau assez ndeni ba abenda polémique quoi. Abenda polémique. Donc ça veut dire que même Moutatala comme Moutoumama Baye, Moutoubaza n'a pas sa tête à son album. Donc ça, il y a un moment à l'Oba, on sait sur la mission à n'importe qui. Voilà. Et mission dans le sala, et ça m'appelle les sommes, on dit pour oser les seuls, il faut que tu appelles à Marambango. Si. Et quand on a coupé na Serwana, na non, on sait sur la mission à n'importe qui. Na ba vraiment pour trier bateau on a ça na mission moi même million na hésite na ba ko est-ce qu'on valoriser là na dako on se poser la question na on peut l'équipe na bien parce que là kaka et là surtout artiste alinga o valoriser musala na parce que ayeba na yo po yo eza musala na yo ya pour valoriser ouais ya on a émission de travail de père biso na bino to matarabino bino pe pour matarabiso. Là par exemple Werason nengi ayobeta Zenith. Aroyana ba journaliste. Pour na nini ayobeta ba journaliste pour ça yebi que tu travailles des pères et qui ndara bongo. Donc yango faut aux allons la raison pour talaka émission yo que puis na presse na n'importe quelle émission té. Yango mais ça va baby nango. Et ça fait oyebi surtout moi si peso comme les cara na ba émission yo chanteuse. Ben mission pamba batwa baye. C'est vrai qu'il faut aussi la promotion mais ben mission peut les cater. Il faut qu'on ait un moment où on ça l'émission. Mais tu as la yebi na bimisi et là on a single. Ouais. Il faut na lobelango, mon lapin chaud et zawana, il faut battre tala. Oui. Pourquoi pas? Il y a des lobby les mission, lobby les mission, lobby pour y avoir relaxa bilamba. Ils ont la sensité. Combat single les années. Mon lapin chaud. Mon lapin chaud. Mon lapin chaud. On a mon on va na mettre tout ça au public on va mettre mon lapin chaud tout ça mais c'est bien filmé montage kitoko tout ça. On les a junior Kadia. Bravo quand même naïe parce que clip mon propre en tout cas. Tout c'est non public muke balanda ngo toujours on a tout sur sa émission. Voilà dans clip il y a mon lapin chaud, clip mon sami qui toko makasi vraiment bravo na artiste na biso Nistula. Si Bolandi mon lapin chaud. Prenez peut-être un titre mon lapin chaud. Pourquoi? Oui, vous êtes journaliste bien. Oui, il va vraiment reposer une question. Franchement. Mon lapin chaud est synonyme d'amour. Oui, nous avons mon chéri, mon doudou, mon amour, ma puce. Si vous avez mon lapin chaud. Donc, vous avez chéri, mon lapin, viens, bisous. Et là, synonyme d'amour, quoi. C'est ça. Est-ce que exactement ça qu'on a on a lapin chaud na yomoko boye yango yembeli siko mo lapin chaud azana anonymat à mon on a raté yembeli yango siko yemo lapin chaud yemo ka mi yebi kande lapin chaud si voilà bon je sais pas
Merci, colonel Freddy Lumbenadio, aux Orlando Biso, comme la souka, merci beaucoup. Sylvia Wechi, nous comme pour être la souka, il y a une Miss tout la question ni au lien de tout na yo au de tout ni oté. Question ni, je sais pas. Miss tout la lambara bien. Na yebi ko lamba moi au saganate. Mais so ko tali ko ndimate na yebo lamba. Et ça va une lambara bien. Mais so ko pas ça na yebo lamba. Ça va une lambara danger na biso. Moi c'est ngaza muyombe super ani d'aller au muyombe. Yo yepo mo sino muyombe. Muyombe o. Na boy na ngao kene gauche droite. Oh. Moi. Vous tout la main na zo c'est makila ba yombe. Na bien ba yokanze mission ezaka ya ba yombe. Ametali bango baluka pe baluka ba artiste ekolo na bango. Bonga moto na fale user artiste zo muyombe te. Ngabiso moto ko sala effort to fula yo posa muyombe ila le Congo central. Et puis na remarqué lo moko ba Congo baza na solidarité moko. Mais oui. Oui, ba partager na minka ba Congo. Mais oui. On sa fierté na biso. La fierté de Congo central. Si tout à salaga ni on a yi tous ma bien en tout cas. Même ka ba yombe te même Congo ni oso mundibu muntandu bango tout ba sepela na makasi. Osala ngoma na mutema moko na ndeko binaka ndeko tsaki ni na luketo ndezo bina tout kitoko makasi. Voilà. Balula, nika luketo. Mama nika luketo Balula. Toeka mbondama. Yeah. Donc j'espère que tout nous sommes invités ceux qui ni nos koloba pour la émission oh ya avis du public. Pour tous abattu, Robert Alibaku, au lobé le mot qu'il fallait pour le bas, Mzouzu, va s'épéliter, Mzouzu boyer. Pour moi, au moins pourquoi on a rigolé dans la émission T. On a ça moutou, na le bas la vérité. Il y a un moment moutou à le bas la vérité, à rouler dans la émission pas pour au mamboka. Mais il faudrait que la vérité libère. La vérité n'est pas bonne. La vérité n'est pas bonne à dire. Tant que nous avons salon mabé, comment ni tous à bonne vie. Tant que nous avons salon mabé, nous avons deux fois le bilan sur la carte. Il y a voya bien na oya mabé. Mon autre na mais ça est mabé. Mon copain a selo baka. Ça est bien. On nous ça les mabé ça bien été. Mais tant que nous avons commettre déjà nous salon mabé. Par exemple yo senganga kino. Tout ça là ni ngana lo bano kino. Pesa na nzoto na yo. Apana pona fula yo faut pesa na nzoto tout ça là. Non, il faut bimisa ngana poisa ko bomba ngaite oba oya sima. Baye baga kuna so ngo kende keba. Soko bombinga. Encourager ngana mabe. La vérité, c'est bien pour dire la vérité. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Ce que vous avez dit, peut-être, si vous avez quitté la vérité pour la moutoana, nous avons fait une zélana. On a vérité, mais si vous avez la vérité, nous avons fait la bénédiction, nous avons fait la vie, il faut que vous la vérité. Vérité. Mais, nous avons fait un bateau, vraiment, vous avez patience. Nous avons fait musique, nous avons patience. Ni on peut se couper ça ligne. Bon, on a dit, ne fit à Naïmanako. Balembi komona ko kana ba YouTube balimbi ba mona ko pena ko kena na salle mo amene ko miss tout là plein de thèmes de miss tout surtout quand on la fier mo ko la on miss tout là les kana plateau na ngai là comme na niveau oyo fier ozomona au moins na zo na malem au moins koba ya malembe au moins pour akomi bokamu longola ne kobanga beta ba porte beta ba porte kobanga nazo banga nde bato soki beta porte yo ozali na mwa iloko na moke na nzoto ale
au cabanon. Ah, biso ba kongo to sambela makasi tanzo kende ja vo kende au moins le bien le logo moko avant to ba émission na sepela ki obi na ki non ngana bi enfin le na zuyo olobi na ngani obi ke non il faut tout na nzambe pe nzamba lo ba so ko le kana émission ça dit ozwaki temps ya prière ya rotala est-ce que muto ta na le ka ça eza pona komata na ngai be ko koisa ngai be ni nga ezalaki po na sepela ki na musique na yo ya mona lokaki na ke tout ça l'émission na yo po na pesa coup de pouce na promotion et si tout ça de connexion Congo central pour tout pousser yo les colo même Congo alenga depuis Allemagne na tape moyo masa Hollande émission de Congo alenga abaka na des zoa mis tout la wana mwana na biso Congo central il faut tout pousser à kende liboso tant on a dos là on a abenga na bika na dos là c'est bon les autres yeux quand même andimi to passer mais bon mis tout la ndimi nga bi andimi ah nzamba za lukumu to pousser moi na Congo central na oboya tena zo boza moi na Congo central pona oboya mpona ni journaliste obaza ya mungala aluka pe bana ko bangala c'est normal basa la musique to pousser bango pete eza kana wana eza ne voilà to comme na suka loba et comme ya boye mama mais oui donc comme la souka ya émission na biso merci na bino tout bani balandi bolanda tout na émission depuis bandeli to comme la souka to lego to sala juste 20 minutes mais tala to beni 1 heure bon il fallait quand même to yoka artiste MSO à s'exprimer to ba pourquoi boyoki bolandi ba extrait ya ba nzemu na ye aza robeta porte il y a zo ko lobate menga na lobata robeta porte bon biso mo beto za la belle amunene ya le king de Kimakuta en Switzerland ya royaume de Kimakuta to komeka pe ko solo lana na yo soki oza prête bongama après to reba ndenge to ko pe si ya moya ko produire yo na lingana kubakiselo mo boy voilà ngio solo bana batu nsuso mona bazo sous-estimer ndenga nga na yebi valeur na nga mais belé ba artiste belé ba sous-estimer nga non bazo non même ba artiste yo mona baza minene wana baza toujours na besoin de publicité. Oui, mais dans la musique, la musique mondaine, au bêta, il y a des bastar à ma casse basali, qu'on compare Fali à ma mission sans miquette, qu'on compare Ouera à ma mission sans miquette, na sens sur un tour le béla. Mais baza toujours na besoin de publicité. Baza toujours na besoin de moi. Et ça n'est moi. Na bien, muto aza munene, et ça va te yoka yoki na faire. Il y a pas quoi y a vers lui. Mutum so munene pe mutema neka ke beti asepelika osala featuring na ye. Voilà, ya mona lobaka ngai funa se sentir muke pona ke non yepe akofungolo pe mutema. Ya mona lobaki na yo. Ya mona tanga ko parmi ba o wana nyonso. Baza pe minene. Senga ndeka nzambe nde akotoucher oyo akotoucher moko mutema ya bolingo mutema ya ko partager aya koluka bistuna. Yo siko problème na yo nde zaka olinga na kilobeta porte kuna. Tant ba yo kata na caleçon aller. Siko na yo peso rapport. To tongi yango kakati. Merci chers amis internautes, merci c'était l'artiste Mistula. Nga nazo bateke ta nazo bateke beta porte na lobi deke yo, ça dit manager na yo akero beta porte. Na bien, tant manager yo kasi manager na nga na wana. Yo y a un rapport pour manager. T'as pas yo, t'as laissé que l'on met ta porte et comme il y a boy. Madame Souso yo qui mo no personne qui s'appelle manager. Ah, il est gars. To yo ka son bon. Wana so yo ki son lo ba yo mo o lingi na yo po il faut ça na yebi milieu wana manager ou pas manager na yebi. Merci. Misula na yebi te suri okupe zaba oyo pesa mbote pona tokupe na suka ya émission na biso. Ah, DJ. Viens nanga. Na pesa ba mbote, na pesa bato to wala wana. Ba mwana ndi babatu mabe. Voilà, il fallait pas libérer ka. Attends on te libérer te. Attends on partager ta nzembu na yo, ba partager ate. Misula tout le monde la guitare na sima, on avait tapé guitare. Na débrouillaka.
Mais mekana ko mekana mukino ni. Ko kata twin gaka. Na professionnalité. Ouais, mais mukina oyo yebi na kaka. Totaka ningo osimbela twin. Maman. Era radio, na bengana responder que solo vas pasar a boyeti, na moto yoli, go de veranga, mota yo kinda, era radio, buleo, serinanga, yondera pur, de veranga, yondera pur. Me parece que una chica va a mirarse la punta de abuela. Voilà. Responder que solo vas a la boyeti, na moto yoli, go de veranga, movendo yo kinda, era patio, buleu, serinanga, yondera bulu, de veranga. Ah, voilà. Mungongo vraiment exacté. Obike. Donc, kangai. Il est dans son moi. Hein? Bébé langa ou ke mobembo na benga bo téléphone ekangama basala ka boité na muto oyo lingi. Ah! Kasi. Malubo yo. Oyembele ke mutu. Oh, neme mutu neni. Oh, pana oyembele ke mutu. Nengo oyembele mundu oyembele ke mutu. Ah bon, ouais, chers amis internautes, pour tu as extrait à mon petit lapin Bolandi, Maluba Mogi Toko, ils ont en tout cas. À part eux, nous le bino bimisi qui ça déjà ni même mon souci est après. Vous ça déjà là moi oyo bima ou bien bat pas savourer na oyo après nous obonga mapona ko sala elo mususu. Vraiment, le col na moni bat ba komi ko s'intéresser na musique nanga. Na rotika sous ta morte. Ouais. Donc, il faut na pesa toujours ka batu pour ça va s'intéresser en fait. Donc, on a un petit cas sous temps. Pour un petit cas qui est mort trop. Au moins, il peut musique et ça il faut moutou na yo za poser. Ouais. Bah so ba moni ba na sala ba temps mort parce que muso ça qui stable été. Parce que musique et bon matin au sala vraiment il faut moutou na yo za bien. So moutou za bien ti mo sala musique ya té. Si quoi vraiment na moni qui na comme poser vraiment. Donc, au moins, les musiques qui sont au salon, au moins, on a libala moro boyoza, ba ocha à l'est. Ouais. Aux ans moutou mais tout le temps pas problème. Bon soir na, aux hommes que moi aussi la musique exacte. Si vous n'êtes pas zabo na temps vraiment au la musique, na c'est ça que va faire parce que batinda mana mokilo kuna sa musique. Ndé na mona ba. C'est ça. Non, pas mal. Keba pika na temps où on a moko jomo se présenter devant un coup de cœur on demande bêtise même c'est pas na ya pas position sur la musique. Ah, je pense pas parce que sur national linga mutu déjà naza strict. Na biso déjà papa nga na linga musique. Sur linga il faut linga na musique.
Mais papa bano ali bosso azoli ngape musique non? Nazaki bana na libala 2 fois. Hein? Na ningi ko le vie na kopete mais il faut na loba basi na koka bomba te. Ali bosso vraiment zo nga nazaki mwana muke. Ye mutala kisanga vie et tout. Tina boti bana. Mais après na yako komana mutu mususu nde il est vraiment à évaluer valeur dans ma tête. Aux hommes, quand on le va en vérité, à évaluer na yembaka, mais abane au sous-estimer musala, abane au sous-estimer nga étant qu'artiste. Donc abane au préférer artiste sous les bandes. Vous comprenez? Ça fait mal pour évacuer. Oui, ça décourage. Oui, évacuer aux aranés à zone d'imote, à zone d'imonsala. Voilà. Au moins, on perd de confiance. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Au début, on a un mouton qui a encouragé les personnes sous force. Mouton au lingaka, mouton va aller au mukanaï. Ce qui a encouragé et puis ça sous force. Mais on a un mouton découragé. On a assez. On a l'équipe. Imagine toi que vous avez un mouton là, un mouton là, un mouton. Mais ce qui est on a l'équipe. Ça fait mal. Vous comprenez ça et ça passe. Il y a un moment au moins la relation surtout à Ranango. Pour nangai na le bateau na stop na baye na libala non. Mutu moko te individu moko ta ko ya pour décourager na libala pour ya traiter nga mabe. Non. Naza sûr que non kuta na ko ya bien. Pour mutu musa ina vie na yo kaka pour a déstabiliser yo a décourager makambo ya malibala mibali comme ça loba ke mibali de soba ndenge moko et pourtant mibali de soba ndenge bani mote na yebi ke mibali bien basa o ke ba respectaka basi na bango ba tiaka basi na bango na valeur oyo na yebi ke na okuta na mutu oyo ako pesa musala na valeur parce que mutu oyo zo linga déjà yende fa banda ko pesa mo valeur aux hommes na yebi ke na okuta na mutu bien donc na ça décourager te na wa ya ki po a chana mutu na ngake a chana mutu na ngake ya bien basate donc ya ke donc na okuta na ya bien te na ayaki na vie na nga musu pas décourager na mama mibali lo ba ke mibali za bien te we mibali ba za bien te pour na ça décourager non et le wana na lo alinga chama na cerveau mais alinga kotsa ngo mibali musa alinga kotilo mo na cerveau ke bon bala susute bon son za matini pemé na mobali mwaza azabi musicien wana ça va bien pour marcher de pair pas forcément pas quand ça que sont une des musiciens au marché c'est faux. Chanter ça quand ça va chanter pas forcément ce qui peut marcher pour mais c'est faux. C'est faux. Nous ne sommes pas un musicien mais comportement pays l'ingité quoi. Mais nous ne sommes pas un musicien mais azo encourager yo azo pour accompagner on a métier na yo hein. Ouais. Ozo mona c'est fait là na couple ya Nathalie Makoma. Non mbali na voilà. Na mbali na ye ozoma ke mobali azotia mwasi ne liboko yango chanteuse no salingaka kutana mobali moko azotia ye liboko azotia ye maboko aza wana mpona ye déjà soki oyebi chanteuse déjà so obali mutu aza koencourager mosala na yo te yango omona bachanteuse mosusu be badanseuse omona akwei okwei si parce que mobali wana soki alingi mosala no ta osala to akasango au moins la chanteuse nous sommes bayoka na ressuscité pour libala azo mobali akoyaki il fallait qu'il na bongisango pour le voir métier na osala quand même il faut na ça présentable c'est vrai que na bota ça m'empêche pas que na continuer métier na nga ya chanteuse donc pour na le quoi na passer na ba image il faut image toujours ça bien au témoin robe ko ilamba mo vandi mo ni yango ça senga que na bongisango mais à part kaka ba 5
na bongisa susu lo usulte naza na naturel na ezolo na nga monoko na nga tout mais oyo kaka ebebaki na melisa quand même bana donc voilà ça que na bongisa moi ezala toujours kaka moi na finance ki yango yo moko nani na finance ki yango nga moko il fallait na financer Miss tout la salaka ou bien Miss tout la salaka naza femme d'affaires na sala na ba faire na ngai na salaka na lamta pe tongo na kenda musala donc naza vraiment mwasi oyo ya naza mwasi makasi mwasi alingi musala mwasi oyo ya bundaka donc ya ona linga te muto o ya envers nga ayela nga ba ayelo bambrouillement quoi donc bambrouillement voilà botamula les poser makanisi moko bino mbale. C'est ça. Nalinga mutu azoya envers ngai fa yana makanisa bien. Aya te po impressionner nga. Yaka nengo zali soto solo na biso yaka nengo za. Même ozana yaka solisa nga ndenge ya normal. Eza te ko yela ba masolo moko boya lokuta. Oui ba na masolo moko ba lokuta boye. Yaka nzike so ebetelo lisolo na ba moko donc koti na mutambo. Nzora éviter que ngai na esprit et puis naza mwasi on a ebi ne baluka mbongo na ndenga propre na sala nanga voilà c'est ça. Merci Miss Tula tokomi na suka ya émission na biso vraiment to remercier na ndengo pesi biso temps oyo ya ko le kana émission à vie du public mbala simaso tozana besoin na lisoso j'espère pour peut être sur temps. Merci na bino tout bolanda ki biso nzamba pambola bino bambote na bino tout bolanda ki biso avec du public bambote na yo ko ngalenga siko zali bambote na bino bana tu ya Suisse en tout cas 00 moto gachi rapoter la bambote na epai ozali super anita lelo bambote na epai ozali venanga marai murunda motema Linda Stone bambote na epai ozali venanga Gobelisha Mobalia la première dame de Lausanne merci ko bambote na bino epa wapi bozali bino tout le king de Kimakuta motema ya Sandrine Ulungu Bigantumbu le grand producteur bambote na yo colonel Freddy Lumbwenadio héros dans l'ombre on a pu petit mon confiant général de FAO bambote na epa ozali Silvio Wechi bambote na epa ozali sans oublier El Kalukombo motema ya mama Adeline bambote na epa ozali mama na grand fingwa Thérèse bambote na epa ozali mama fingwa Thérèse vraiment ba ko bon na suka ya émission na biso mama tout là mambote na 2-3 personnes quand même pour notre quatre émission na pesi mbote na Marthe Kamba Bernadette Longo vraie chérie donc Judith la fabuleuse Nelly El Soukalina na pesi mbote na Bibi Kambo na Liège, Aaron Mitogas, on se va linganga, on se va se faire la musique, mais pour comme la langa va Congo na bino, comme ça va dire moi sika na le bois kabino va faire nanga. Na promettre bino ma va au fele. Na pesi pe moto na DJ Masuki mobala ma des fois pelle. Yena madame. Super Anita, le vrai chéri, c'est mec nangai. Donc voilà quoi. Donc pour tirer ba Congo na bino ko tindela ba Congo o ba lingi mabanga. Mais libanga à condition au partager ba vidéo nanga. Ce qu'on partage ba vidéo nanga na ba bo kabino. Donc libanga ezo fele pa nanga parce que na na pe na besoin na bino. Bino pe oza besoin nanga ko na libanga parce que libanga est immortalisé ka mutu. Donc ko tindela ba Congo na bino na page nanga. Il y a Miss Tula, voilà. Merci. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Yeah. Naga na za kuye bito Dikunaga
Kilema tokendeko kotala na biso avide public ndeko na ndako Kilema tokende parce lelo ndeko eza ndefe parce lelo ndeko tokosepela yo mokope oyebi ndenge avide public ebengaka bamisise bacomédien ndeko komo Avide public, Dj Matuki avide public.